Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote Nabino bandeko bozwami na Congo, bozwami na Libanda Congo, bozali ebele bolanda ka émission Nabino, bolinga yango mingi surtout bandeko na biso na mikili ya bapaya na mikili ya poto tolobaka bandeko bozwami na Canada, na États-Unis, na France, na Belgique, na Allemagne, na Londres. Bozali kolanda émission Nabino, bozali na Afrique, bozali kolanda émission na Congo Brazzaville, bozali kolanda émission na Tanzanie, bozali kolanda émission na Uganda, na Gabon, bozali na République démocratique du Congo na 26 provinces, pe na Kinshasa sika bozali kolanda biso wapi, tozali ko sala émission oyo. Émission Nabino population a solo lobela babola. Babola na poko lelo bandeko balandi to kolobela. Bandeko na biso oyo bazwami na commune na Monga Fula ne bazali komona. Bazali kolela. Bazali kolela pa ya bakonzi po bayi bapasi na bango bandeko balandi. Na yango tolobaki ete sengeli to beta masolo po ete bango bazali banani. Eloko nezali koleka na commune na Monga Fula. Monga Fula yango ezali na bandeko bazali kolela na nzela ya molobeli na bango avocat na bango. Poète Papakine, Oezwami Bongo Kuna, Oezwami Awana Congo, ils ont bongo programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers. Bazali côté les mélanini bandeko balandi. Papakine, ils ont dit ah c'est vrai, ils ont ça na nango. Bolanda ki bino moko pose ya première pierre pour na botongi wenze ya Matadi Kibala. Wana tona komina Monga Fula epa ya mokonzi ya Ngumba Villa Kinshasa. Mwana mboka Chantini Ngobila ope azwaki mokano ya kokanga wenze ya monene marché central. Pour être kuna pe sengeli kutunga wenze to ko moderniser wenze ko sala wenze ya sika wenze ya malamu ya kitoko oyo ko répondre na bakinois bo biblo ete kisasa bo peto atali simana yango pe botongi ba wenze mususu oyo esengeli ya solo bakinois na ba commune mususu bazala malamu lokwa baba na commune pe ya Matete Monga Fula déjà misala kuna pe se bandi pona koloba ete ya solo botongi wenze wana zali menanzela Papakine oyo azali ko kamba financement to pe makoki ndenge esengeli esalema kasi population akuna ba kolela yango to baki ete esengeli to solo na bandeko po ete baliaka ngulu lito imoko te to koyoka bango pe to koyoka bandeko ya Papakine na yango to yambi pona bino oyo azali avocat ya babola to benga bango babola po ete bazali ba victime ba bazali kolela na niveau ya Monga Fula mwana mboka maître Olivier Sona Seke oyo azali solo molobeli avocat ko azali ko défendre population wana mbote mwana mboka maître Olivier Mikolo Belé ya solo na banzi na yambio mwa Mikolo depuis l'année passée quand masolo dossier oyo ka Papakine quand masolo kaka yango masolo ya Papakine depuis bubanda yango yambo to kota na mozindo ya lingomba yo zali molobeli ya avocat ya babola ba oyo bazali ba détenteur ndenge na yambaka yo ya mapango oyo sala ezala wenze ya Matadi Kibala na yamba yo mbuleleki kasi lelo tongi toyeba papa monema azali oyo tali saka biso ete papa monema nde azali mokonzi mokambi to pe mokolo mabele azali pas monema azali abela oui mais azali mais tando ne saka pas monema te yemoto azwaka itando et puis attaque une partie itando pas il y a 22 autres personnes de tando ne azali il y a pas monema na 22 autres personnes le rôle a 23 personnes document de base il y a itando wana ils ont acte d'appurement ba village nous sommes Mobutu ils ont acte d'appurement même logique acte d'appurement na lingala ba konzi balanda ba ils ont ils ont le droit crédit alors banda kalemba banda ka bandal fond d'avance kitambo aux crédit tant crédit ici document ko la que aussi signons bateau ya ba benga acte d'appurement aussi signons okufuna malembe ti etikali ya yo nde okoyeba ko que pas conservateur appelé sur titre souvent ça aux acte d'appurement aux appels na simalango aux a le document concernant ni coordonnateur ya fondation a commis le conservateur pesa tato titre certificat pour assisi nyongo mona mana tour na etango azu appurement na ye a mokolo pango ateki parti à lopango wana kana wenza Matadi Kibala wana donc on va bien à wenzi ndeko Flavien une précision de taille et ça le pango nous soit le pango ça 100 sur 100 wenzi zali la katikati ya le pango 100 sur 50 ah d'accord donc oui. Papa monema azali na 100 sur 100 100 sur 100 azalaki na 100 sur 100 100 sur 50 azali partenariat na bourgmestre à l'époque Olivier Saya bourgmestre Monga Fula pour ça la marché ndeba kala wenzi wana masala wenzi wana
au partenariat public privé. Kuna pe azali kozwa mwa ba part. Bana kozwa mbongo ti 2012 bakati ti lelo azoka sur eloko. Ngana za avocat ya bato yo atekela. Voilà. Les 22 personnes. Mais c'est vrai aussi que l'année passée, j'ai prêté mon ministère, la tata pas mon aimant. La côte est qui est payée. Ah, tout comme moi, conseil, na baninga mosu. Toi, près de 20 avocats dans le dossier. Ok. Et pas une aïe, et pas une abissou. Mais tu tiens ma boko pour la tuer, pour défendre ma droit, au yaye, mon émana, ba mosusu. Alors, mais ce que le papa qui déjà misala c'est bandi, kuna misala kutokola misala était comme on a mon conseil ngumba ville à Kinshasa qui est composé déjà Pierre pour na kolakisa était sengeli kotonga wenzi ya kitoko pour na bakinois surtout pour na bande ko bavandi na monga fula likanisi wala no ya gouverneur ya ville à Kinshasa ya mbotoko ta na bozindo ya papa qui na bango likanisi kotonga wenzi ya kitoko pour na bakinois o bavandi ko ta monga fula boyambi yango ndenge pas mon conseil mboka Chantini Ngobila likanisi ko sala loko kitoko na ville à Kinshasa. Tout la Congo démocratique. Ils ont toujours la bienvenue. Tout répétant pas gouverneur, tout répétant pas ministre provincial de l'agriculture, tout répétant la présidence, parce que j'ai été reçu à la présidence. Fachi Beto. Pas un conseiller chargé de l'infrastructure. Voilà. Et au sortir, il y a audience, même si c'est un bon conseiller. Moi, je marché et Kotongama. Président a inauguré. Tobi, oye. Nous saluons cela. Namonga Fula a tombé sur le qui toque. Président Fachi a quitté. Voilà. Et quand Ngobi la paix, la bila là, au thème, c'est le bon Kabi. La Tonga Kaboy, na Salakabo, na Salakabo. Nous saluons cela. Mais procédure. Olobi le Romorobi collé là. Et ça passe dans mon thème. En tant qu'homme de droit, dans le Congo démocratique, Nabani, Kiyanke. Il y a quelqu'un parce que vous avez un solo na papa qui na yambaka une émission au talisaka été vous allez ko défendre bandeko wana et puis vous avez pour parler la correspondance de qui na papa qui vous allez ko accompagner botongi ya wenze wana tu connais ngani bokomi ko tout na subi tous les jour à Milulu le mardi 1er septembre biso ba ko le pango to kamwe mokonza yangumba Kinshasa ngobila mbaka ayi ba to tema kasi baye Pasteur Godin Poy, Azala Kiwana. Ba conseiller président de la République. Bazala Kiwana. Ok? Mais ba ko le pango, baza société. Ba benga téléphone. Ba s'improviser, ba tie banderole. Ba sa mokonzi tozawa. Coordonnateur à Papakin. Monsieur Kisungu, a sali discours yangoyo. Alobi. Alobi. Abi fait un prêt. C'est beau et fait grave. Abi papa gouverneur, merci pour ton certificat de Tandoy. Vous allez toucher ma colonne. Flavien. Papa qui a un certificat. Flavien. Par quel mécanisme conservateur des titres immobiliers a coupé sa certificat là où il y a l'État, il y a des Congolais et Congolais. Il fait ça comment? Forcément, on a tant de qu'on a moni. Alors, mais non, il y a un exemple. Vous avez le Lubana Papakin. Bosuka wapi ina nyango tozongi suko yamba yo tozokana te tosuka la proposition to pe mokolo lopango papa monema mbala mosupe ayokana na papa qui na pesa lopango to pa bayokana lobby pas plus tard qu'hier j'étais en contact na avocat naye OK ay bien ngode mais na bien to pesa maloba par rapport à prix etando quand tu prix to pesa et ça valeur kutu ya etando wana ti ministre Congo provincial de la culture abi tu peux s'apprendre que tu patriotique. Tu peux s'apprendre 2 millions de dollars patriotique, mais le pangouana, et ça valeur à 2 millions de dollars. 100 sur 100. 100 sur 100, ce qu'on est, c'est qu'il va voir. On a 22. C'est bon. Allez-y. Papa qui n'a tonga. Batonga, marché wana. Et mon. Pour l'intérêt à l'État. Intérêt à la population. Tu peux écouter partenariat privé-public. Tu peux t'habiter. On peut s'arrêter à mouker na biso. Tu penses ça? Bino pour ça là. Ouais, mais pour ça à 10 niveaux, 50 niveaux, kaka bino. Mais que la ville de Kinshasa rayonne. Mais c'est la surprise. Tant qu'on a un discours, il y a Papakin, par monsieur Kizungu, à Koloba, Bako Zelaka va délocaliser. Pour pas faire des travaux. Alors, monsieur Souboé, l'entreprise est bannie. Sokerino, Dematco, SBM Trading. Ça peut voir, bah qui va voir, na milulu. Bah quoi le pango. Vous l'avez aussi niveau que bah na ndako na yo,
baotonga. Est-ce que bazana mikanda bakolo lopango zoloba bazana mikanda à l'état Bakolo bazana mikanda qui ya bango Flavien bazana mikanda na bien au moins les documents et ça ba cause tribunal apurement monema et ça partout moto akoi sangwa zati état de droit état de droit ça déjà ils en débattent pour peut-être à rabattre à l'état. Les hommes ne sont pas dignes. Mais comme Boka, c'est tout. Fati, pour le président, il a créé Batote. A créé Baloua Sikate. Après ce cas, tout. Les magistrats sont morts ça, Moussa Kito Kouanabou. Parce que Sikate, beaucoup de Sénégal, beaucoup de Rwanda, beaucoup de Maroc. Baba Congolais, Abisso. Il y a Braza Pété. Il y a Braza Kouté. Il y a Kisasa. Bakati Maïté. Kaka Abisso. Batamaël Wana. Ozaki, allô, Fati Abi. Stop. État de droit. Mais état de ma combien j'alite. Le panga moto pose ou bien l'État soit c'est dans le panga moto. À quelle arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce qu'elle a arrêté. Solo là. Qu'est-ce qu'ils ont dit au gouvernement Ngobila? Pour le pango. Ezali, il y a l'État té. Ezali, il y a coutumier té. Ezali, il y a Monema, Nabaka Songo, Badissesa, Inyongo. Baza 22 personnes. Ma Congolais et Congolais, Bazawana. Namboula Boni Bazawana. Depuis 2000, Papa Monema Zui, on est en 2002. Marché en 2009. Bango Bakoti en 2011-2012. Les premiers occupants. Bon, document on explique sur la fondation Marie-Antoinette. Il y a un monde est sanctionné que il y a Yom Mokolo Pango, bénéficiaire Monema Mokolo Pango. Bon, document on est sanctionné Mokolo Pango. Et ça rend bon là, le bon à crédit. Ah, dans le crédit, voilà. Même alors, les mains. Maintenant, les Moussouti, les lois, les mains, banana, tété, les lois, bacan la purement. Ok. Baza certificatif. Même pas fiche par salaire. Donc, ça, les maganango. Non, c'est une pratique. Bon, ce qu'il y a Papakin, il y a avocat sur la Papakin, sur la ministre de l'Agriculture. Makambo sur le Belango, mais ce qu'il évolution à Tendengani, Bagima Banotonga, Bino, sololité. Papakin a la sérieux. Tu vois, Babongo? Papakin a la sérieux. Bassa Makamunde Monante. Mon ils appellent à Papakin, il y a l'État congolais. Il y a les intérêts indiens, il y a les Libanais. Ma pesi don na RDC. Papakin interface, toba intermédiaire. Yema Ropona, Baponi, 3 provinces. Congo central, Kinshasa, oui. Boït. Sikol. Bango Baponi est en douane. Congo, Kinshasa, Congo central, Kinshasa. Baponi, voilà. 3 provinces. Koulou. Koutou, oui. 4 Koutou. Congo central, Koulou, Kwango, na Kinshasa. 4 provinces. Kinshasa, c'est pas Nabino à Mataliba. Mataliba, la Monga Foula. Au Bango, au financier. Au FIDA, bailleur de fonds. Ok? Azali mécanisme et les Nations Unies. Ok? À financer, à payer don. Et ça prêté, nyongoté, don à la RDC. Et puis ma coquille est en Handeko. C'est une larme aux yeux. Moi, je suis effaré. Bolim, ça va, la lingala. Et ça passe. Au moment où je vous parle, bateau ba sala attention, au moment où je vous parle, bateau ba ke va dans la carte le pango wana na marché. Na me clémo papa pasteur abi maître, na commune le pango wana. Adi ba longo na kuna dit. Je n'ai plus rien à perdre. Yanga ba intérêt ne awo. Moi si bana bali akawa. Bateau ba ba moulin kuna, ba chambre folle kuna, ba teka kuna. Bah, ça m'a dit, Papa Kin, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Si autant à président de la République, est-ce qu'ils savent de quoi il parle? Monsieur Kizungu, il sait de quoi il parle. Tant son adhésion à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Malembit. Je suis membre d'honneur, il y a Patrice Mouton. Membre d'honneur RDT. Donc je suis allié à Nakatia, ma solo à Fatih Béton. Pour le ça, ma solo à l'unité. Donc, maman qui est conseiller président dans l'infrastructure. Donc, nous parlons. Donc, vision, et comme le roi Credo, comme le roi Nzembo, c'est une réalité. Masolo, quand le président de la République appelle c'est une réalité. Mais Papa Kin, le col les alliés, il y a une disposition mis solo pour Nakotonga. Mbala Mususu, nakati kuna ayebi ki bakolo lopango bazali ba bazala ki na mikanda parce que on dirait fondamentalement peut déjà bosamba peut déjà on dirait to funda Papa Kin te to funda au moins lopango wana ndeko Flavien
La banni dossier depuis 2012. Oh, le 2020. 8 ans. Saya, Nani. Bref, on a tout connu. Tozaka wana. Na monema, na biso, Tozaka boy. Et puis, Karayango, a purement Karamutopo et Sabato. Le projet, ni soloye. Mais, et puis, mon père, c'est pas que mon est à Rokokate, non. Mon est à Kokoka. Papa, ça va tout le monde en abango. Tout simplement. Pourquoi est-ce que Congolais Moko, il y a Papakine, à Nyokola, la famille congolaise Nyoso. Et puis, autant à président de la République, le discours là. Avec une autorité belée, le conseiller président en matière Yanni Yoyo en charge de l'agriculture, conseiller Godem Poyaza qui a mis sa profession. Sauf il a eu le Cambodge. Et ça passe, hein. Et ça passe. Alors, maintenant, sur le local, vous allez reconnaître, Papakine, déjà, mon conseiller Ngomba Ville, qui a posé première pierre. Papakine, Azana Misolo Yakotonga, Bino Kunape, Oboza, famille, Bozaki, en pour parler, na Papakine. Bon, évoluer, Papakine, Yawa, Anga Bandamisala, beaucoup sous Kandengen pour la ressource. Et qu'on est Kandengen. Papakine, Arzon, Akananzela. Beaucoup fondaient en justice. Papa, toutes les voies sont possibles. Tu peux Batongi, le Bakolo, le Pango. Tu peux vous en Wa moto maele. Mais le pas l'état dans mon colo mabili. C'est beaucoup souka. On m'a na banana oyo. Avant na compte de toutes les voies légales. OK? Parquet, tribunaux, tout ce que vous voulez. La zone na oyo. Qui construit chez autrui construit pour autrui. S'il passe en force, bah quand on a biso marché, tobuna justice. Nous avons le temps. 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais je te reçois document, la libération, tu auras un étendouana, tu as un soutien. Tu as un soutien. Tu as tout niqué. Eh, pour ça, tu as solo peka. Tu as tout niqué. Ok. Donc, on a une solution extrême. Et bah, quand on a la Kinshasa, moto qui a le pan à moto, à ton même à 5-6 niveaux, quand on a gagné le procès, ok, occupant de mauvaise foi. On n'est pas dans cette hypothèse-là. Depuis toujours, tout solo à Kanabango. Mais, façon yo, acte yo dans le pan à moto, qu'on annonce le début des travaux, qu'on permette pas mon conduit. Il y a un Ngoma Kinshasa à poser pierre. Il y a des politiques. Après, c'est le go. Mais maintenant, il y a des sous-bassements, il y a des mécanismes administratifs. Pour être d'accord. Mais ce qu'on beaucoup bloqué Papakine, on a mis solo. Tu peux beaucoup coûter à Papakine. Fida. Tu peux beaucoup foutre à Papakine et pas à Fida. On appelle ça mis solo. Tu peux beaucoup ça à Nengen pour être qui met à la Papakine reçoit l'être lobby. Il n'est pas contre tard. Bien que vraiment, ça dit maman na gaffe. Mais Baïbi qui vous a la gaffe. Baïba teningani. Mais carte tatango yango te. Nation Europe, na baba te. Popol Kizungu. Ah, Nation Europe coordonnateur national. Bon, ministre de l'agriculture. Nananyo, Nation Europe. Dodé Timba, bon. Mangi, Papakine. Invitation. Ministre de l'agriculture. Nation Europe. Zela, comment tu as vu le Nation Europe. Programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa. Invitation. En produits vivriers et maraîchers. Ok, coordination du programme d'appui. Bah, invité Kassongo. Un de mes clients. Président Bakir Papakine a invité. A invité. Donc Papakine a bibino. Oh, ministre Yango, le gouverneur. Ah, comme sérieux. Donc, Oyo, ville de Kinshasa, ministère provincial de l'agriculture, pêche, élevage. Donc, même le ministère a bibino. On a eu invitation à la réunion. Okay. Réunion, il a gagné. Et ça, on a hôtel du gouvernement. Le marché moderne à Matadikibala. Tout à fait. On a pour parler depuis 15 juillet 2019. Ministère de l'agriculture. Donc, ma soeur Zagina Papakine, ministère de l'agriculture. Donc, ma qui est malade. Et sous quand la lettre lettre Souka. Oyo. Bon, c'est dit combien? Maître Olivier Sona, c'est que voilà. Transmission de documents relatifs à la parcelle devant abriter les marchés modernes de Matadikibala. Donc, ma soeur Banana Ngokala depuis 2019. Ok. Dans l'État congolais. Ministère de l'agriculture, tout ça. Tout ça. Ok. Et puis, depuis que communauté de Mokonzi Félix Tshisekedi, le président de la République. Des conseillers en Bibiso, en octobre, Natine Makambo. Et nous avons enrichi le dossier au niveau de la présidence. Pourquoi les gens ne donc, le président de la République est bien. Donc, tout ça, souci n'a pas parce que tu comme dans la la caméra, paie sa message. Papakine, Mbongo Fidé Zali. Pesa Mbongo, on n'a pas Monema, Kassongo, Inyongo, Lombe, Baza 23 personnes, Bo Pesa Mbongo, Zali, Botonga marché, pour Nkewana, Zali.
message à biso yango wana bon congolais l'état de droit ce n'est pas un credo et ça reflété c'est une réalité autant moto libo na poche to ozali ko na et lekate ça ne passera pas. Matondo mingi voilà bandeko balandi tobaki miso babola toyambi molobela babola maître Olivier Sonaseke oyo azali avocat ya ba kololo pango oyo ezali coabriter marché Matadi Kimala tomona ba correspondance au ministère de l'agriculture azako komela bango tomoni OP FIDA azali ko komela bango donc pona ko ba depuis 2019 bazali na masolo kasi bango babete bakamwe kaka bangi kotunga wenzeme bango bakolo mapango oyo bazali na mikanda ba consulter bango te ba pesi bango ta misolo na bango te po balongwa batika misala ne salema wana ezali kozonga na Papakin et non pas na gouverneur à ville ya Kinshasa Chantier Ngobila oyo ye azali numéro 1 ya ville ya Kinshasa akeneki kaka ko exécuter pour être azali mokambi ya ville sengeli kotonga wenzi ya sika kasi na masolo pona bobungisi kuna nde makambo ezali entre bakolo mapango oyo sika zando wana ezali na Papakin to lobaka ete to leka ngolo to imoko te soki Papakin na monike OP maître alobaki ezali yango te to pe débat contradictoire to organiser débat contradictoire mais kasi biso to koluka ete kimia ekota po ete balobi kuna pe mokonzi mboka Fati Beto obi état de droit yé pas ali saisi na likambo à travers conseiller naye en charge d'infrastructure na niveau présidence bazali saisi na problème national ezali ko kinde voilà affaire à suivre bandeko balandi to ko benga mettre mikolo koya soki pe makambo ebongi aya pe ko remercier biso bapanzi sango po ete to songaki pe bango po ete mongongo na bango e yo kana pa bakambi mboka to kutani lobi invité mosusu pour na beta masolo mboka po ko lema na bota na bino matondo mingi maître Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.